Hello, happy people. Welcome na réflexion. Toza réflexion nanga. Réflexion na yo réflexion. Biso so naza na musala. Nazo lia moi quelque chose. Oh my nanga na melaka. Natiaka chai seed, nati gloves, anything kaka mata matiti ma olumba lumbo tena kati, ndembyo tena kati. Nyoso kaka ya santa bien. Naza na deux morceaux nanga soso, croissant et puis green salade. Une kotia crème thé. Alors, tout cela moi comme moko boya ba maman. Femme sage, femme de valeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup réflexion. T'obtiendras toujours merci. Na makambu nyonso o bosa rapport na biso ba vidéo, ba intervention, tout ça toza reconnaissant. Toza reconnaissant pardon, il y a réflexion na o nyonso bosa kana biso. Ngai nani ngai Rebecca aime les princes. Nazali maman, nazali manager, naza coach, il y a réflexion. Lelo toye e mo malili. Lelo toye kaka ko solo la. Makam oyo biso tozomona. Yeah. Tozomona wapi makam tozomona na bekol. Nga na saka na communauté neti lelo jeudi na communauté na biso. Lundi na saka na école, mardi na sala kana Felix Project. Felix Project eza charité oyo pesaka biloko kolia na prix na biloko kolia ya bien et sungaka ba famille. Alors naza na mo organisation wana na collab with Felix Project ba pesa biso biloko euti na ba shop belé oyo ke ba kitisi prix oyo ke lingebe ba dans une semaine lingebe ba lobby mais eza bien ya kolia to kabolaka na ba famille. Alors à part ba jour mususu eza na saka na école na âge nini na âge ya nursery eza gardienne na se ya 5 ans. Na se ya 5 ans biso toza wana mama ke musala papa ke musala toza na ndako soza na makoki no yo tika bana na classe tiki na bango bana na classe. Mais biso na Angleterre ezaka bien pour l'état apesi na mwana nyonso à partir il y a 2 ans si je me trompe pas ti akoma na âge ya robanda vraiment full time temps plein aza mwana aza na ba air na ye oyo ki akoki kolekisa l'école akoki kolekisa pour apprendre quelque chose akoma prêt ou bien prête ya école ya vie ya classe ya vie ya kende classe. Alors ezaka facile na ba mama o déjà babandaka mo ba mama o basaka ba kilo mo yango za o ba mama bakenda ba kilo ezaka facile pour ba mama bakenda kilo po bana bango déjà ba mesanaka déjà na ba routine wana na ba horaire wana ya okende ya otikala mama ko ya tout ça to komi na problème moko be na bana mingi ya poso na biso bana na biso. Speech delay za mwana loba retard. Mwana akomi na âge oyo ki a 2 ans ko senga pipita ko senga kakate. Pareil au sala nini avant mwana banda classe banda d'abord éducation bien professeur à liboso maîtresse à liboso et ça d'abord yo maman ou bien professeur d'abord et banananda papa maman mwana mukie azana 6-7 au mwana oya linga 6-7 a linga 6-7 awa yo kasa lingi 6-7 poani oyo mutopesa keti 6-7 ozopesa mwana ozoloba na ye ki ete toi ozoloba ndeke kanga munoko ozoloba ndeke zala kimia ezopesa te tant ya yo obanda ko bavarder na mwana ezopesa tante mwana banda ko copier oyo ozoloba abanda ko copier ma ndeto baka ma ndeto baka lamuki na tongo bonjour maman yaya ça va oza bien olamuki bien mwana muki osolane lokola bozana mukolo na ndako yango na ebanda ko encourager mwana speech na ye ko langage na ye ebanda ozala développer yango balobaka ko solola na mwana eza tikitanga botami ndenga bandi na libuni ozo solola na ye ale mwana azo pick up très important bandeko mwana bébé kaka 6-7
o po vanda nie alobaka alelaka mingi non ayebi siseti te yo mutu mesanisi ye abotami ayebi eloko te kolela wana ezali moyen na ye ya kose communiquer na yo mama donc toke na siseti eza mabe te me toyeba nini na osalela yango ngonga nini na osalela yango omoni mama na bisi na mwana na poussette aza na siseti aza na tablette aza na phone yo mama na phone be yo mama ozotalaka libanda nde ba bisi ezoleka ozokonte banzete 1 2 3 ntango yo osolola na mwana eza wapi ntango ye akoki kopick up masolo akoki kopick up pardon bamo apprendre bamo eza te oyo kotika mwana na nesi be ayebi kosenga pipi te kaka te na number 1 na number 2 asaka ngo kaka na couche toyebi ke psaka biso bien moi batache ya basalite esaka biso bien ke moi misala esila me akoapprendre kovanda na po nde nini otika mwana komi na age ya crèche me azaka na couche mama mosala no eza nini na ndako soki oza mama moko otravaillaka mingi soki oza mama moko boza na tante me tan oka ya mokie oza nini na ndako ayekola po avanda na toilette ayekola kosenga po pipi na tongo deja bandi eloko liboso longoli ye couche longoli ye kilote azwi mopepe avandi na po bandeko na biso basomalien bana mikie asaka pipi te alataka couche te po bango mpe propriété bandakala asali kaka osokoli ye babandaka na basage bapo po titweni esala mpe économie otika couche esala ke mwana akola azala mpe na propriété bana mosusu bayokaka kele mutu wana ezomonana awa na centre na biso bana mpe bayaka soki oye kozwa cour bien koyeba eloko moko boye na communauté oza na mwana mokie bajue ezaka yango bomona mutu wana mutu oyo ya mutu oyo ezomonana alors c'est très important koapprendre bana na biso makambo wana avant siseti ezala mingi te tablette ezala mingi te po communication ezala na salon on dirait bato baza te na ndako nde bato bakufa papa na phone na ndako na nga mpe makambo boye eyaka eza te ke nga naza perfect non naza perfect te na nyonso me balimite ifo ezala na nyonso o bana baza mikolo kolimite bango nde nini ntango ya kolia phone ezaka likola mesa te tosolola alors likambo mosusu toye koremarke mpasi mpona biso bato tosalaka na baage wana nde tolobi mwana yo moko ozodile ye speech bana na biso ebele ya banoir speech thérapie langue na ye eza boye ezoya te mpo babarrière ezali oyo ekesala mwana adeveloppe te tolobi bakouche mwana oyo kozwa mwana omoni kelote na ye kaka nini kaka yokanisi na crèche bakopangusa pena bien nde topangusaka na ndako ekoma problème te okopangusa likolo kaka mwana azala propre okoki te ke omona ngo problème omoni soupe na kilote non alors nyonso wana ebandaka na ndako koapprendre mwana akoma na age ya kokende classe ebanda na ndako koprendre mwana azala ayeba propriété ebanda na ndako tout comme bana basi tout comme bana mibali siko lelo nde naolobela kaka bana baparent oyo baza na bana oyo na se ya 5 ans oyo baza na age bakende crèche oyo baza na age batikala na stay and play oyo baza na age bazwa aire oyo leta apesi bana batikala na école banda na ndako mama kozala fainéante te papa mama korendre vie na yo facilité ke okomisa vie ya mwana difficile ayebi koloba te nayebi ke barrière wana mpe ezalaka tout comme eza cause na sisete te eza cause na tablette te mais ekomaka mpe lese ekomaka mpe moins ndenge biso tozwa koencourage bana na biso na osala makambo donc eza na mwa makambo tobanda osolola femme sage femme de valeur et bâtit ta maison bâtit ta famille c'est comme ça eza likambo boye toyo omona mingi eza ebele toyo omona mingi propriété kotika mwana na nese wi azala propre azala sola bien bana basokolaka chaque ntongo te avant bakee classe
neti yanga été boko sokola va boko classe bozongi bosokoli mais hiver nde bosokolaki na pourquoi na tongo na kopakola bilo vaseline fo bongala bamona ke wana kembeli mikolo basokolaka mais kembeli yanga ya 10 ya 9 ans na sokola ete mendenga olamuka wana na kotia ye mafuta na kotia ye vaseline na kotia ye huile po akokendo sala gymnastique tango aolongola chaussette boye ba géographie non sanola mwana suki zala mwana za propre sokola mwana minu yumo d'abord sokola minu tendeni osokola mwana minu otika mwana na pyjama po ozongela pongi bolembula yo bana bakopiki up à suivre la famille hein. Et on a ya break nanga ya aussi là donc à suivre to développer to solango lisusu et merci beaucoup de réflexion na nyonso oyo nyonso oyo bosala ke pour réflexion ezala merci beaucoup et puis bonne journée et to sola susu plus à suivre bye bye. Service traiteur. Service traiteur. Nos services, vos services. Mariage, anniversaire, baptême, chez vous, chez nous, partout, avec Service traiteur. Sur place et bien sûr, emporter et pourquoi pas, nous sommes là pour vous. Notre numéro 06 14 49 23 11. Encore 06 14 49 23 11 France. Route de Vaucelas 91 580. Avec nous, Service traiteur, super cool, super chic. À manger, à boire, à grignoter. Chez nous, bien sûr, soyez là, bienvenue chez nous. Bon appétit et à tout à l'heure.